Bonjour, bonsoir, mbote na bandeko nyonso o balandaka Irsil Botelo ya TV. Toye kopesa bino mbote na kombo na Yesu. Alors lelo toye na communiqué toye kopesa programme ya matanga ya papa na biso Patrick Lutete Manior. Lelo toye na programme ya matanga, programme ndenge nini kore ekozala, ekobima ekozala wapi, ekobima mukolo nini na air nini. Alors lelo toye kopesa programme ya makambu nyonso ndenge ekoleka. Mbote na bandeko nyonso o balanda Irsil Botelo ya TV, vraiment bambote na bino esika bozali. Topesi merci na Nzambe o ya permettre lelo Papa Patrick atika biso. Topesi merci na Nzambe po ya kosala nyonso esalamaki ba émission to salaki concernant batu basungaki soki ezalaki Papa Patrick kobika, soki Nzambe alingaki Papa Patrick azala na bomoi, alingaki azala na bomoi po azwi lisungi ya ndenge na ndenge po na ba prière batu basalaki batu pe babondelaki po na ye ba memaki Papa Patrick ti epa ya Pasteur Walesa na rotila bino ba photo bokomona ba memaki ye vraiment epa ya Pasteur Walesa babondelaki pona ye batu ebele babondelaki pona Pasteur Patrick. Mais comme Nzambe a décidé que Pasteur Patrick atika biso, yango tomoni Pasteur Patrick atikaki biso. Alors lelo toye kopesa programme na famille nyonso, lelo toye kopesa programme na communauté congolaise, lelo toye kopesa programme na bandeko nyonso oyo bozalaki na biso elongo banda makambu ya Papa Patrick bandaki ya maladi na ye kino lelo. En tout cas toye kopesa programme to assister ti na demeure na ye ya suka e uzala malamu mingi. Bandeko communiqué na biso ezali boye. Samedi le 7 octobre 2023 à partir il y a 18h, donc samedi oyo à partir il y a 18h, veillée mortuelle ekozala na avenue Camp Inikin derrière l'intendance, donc na marché ya Mbanza Lemba na sima ya intendance wana numéro 56 Camp Inikin na Mbanza Lemba. Soki ozui transport o mati intendance o koti na wenze wana ya Mbanza Lemba nde okuluka adresse o na pesibino 56 Camp Inikin. Veillée mortuelle ekozala wana na parcelle familiale. Veillée mortuelle eza prévu pour na samedi le 7 10e mois 2023, donc samedi octobre à partir il y a 18h juste. Pona bato bazali na poto communauté oyo baza na France, veillée mortuelle ekozala chez Mama Odile Lumengo sur l'avenue eza na 329 rue de Bois Blanc, code postal 559000. Na bandeli lisusu pona bandeko o baza na France, veillée mortuelle ekozala chez Mama Odile Lumengo 329 rue de Bois Blanc, code postal eza 59000 Lille. Wana ezali pona batu o baza na France, veillée mortuelle ekozala kuna et puis makambu nyonso ekozala kuna. Alors dimanche le 8 octobre, donc dimanche 8 octobre 2023 à partir il y a 9h juste, recueillement et dépôt de germes de fleurs à la morgue des cliniques universitaires. Donc ekozala na morgue ya clinique universitaire et pas yoapi o Papa Patrick azalaki malade, et pas yoapi o Papa Patrick azalaki hospitalisé na clinique universitaire na campus ekozala kuna. Donc veillée mortuelle ekozala na parcelle familiale et puis recueillement ezali na kuna na campus na clinique universitaire. Alors recueillement et dépôt de gerbes de fleurs ekozala kuna epai wapi o Papa Patrick azalaki hospitalisé ekozala à partir il y a 9h juste. Levé du corps ekozala à partir il y a 10h30.
lever du corps et puis bakokunda yango na nécropole de entre ciel et terre. À partir de 15h30, retour à la résidence familiale pour un bain de consolation. Les respects des gestes, barrières et vraiment recommandés. Bande konanga wana toti kopesa bino ndenge nyonso matanga ekozalela na pesi bino déjà ba programme nyonso tu ndenge ekozalela. Alors soki obungi ozana posa obenga, ozana posa o contribuer, ozana posa obenga tabana ya papa Patrick, ozana posa o contribuer na matanga na makambu nyonso ndenge ezoleka. Alors numéro yango wana na kotie la bino, numéro yango wana na zotie la bino tout de suite là na zotie la bino numéro na commentaire, soit na zo communiquer bino pe numéro oyo bokoki ko benga pour que bo soutenir bango na eloko o nyonso okozala nango e ozala malamu mingi ya ko soutenir libota oyo pour que bakunda papa Patrick na honneur nyonso. Alors, pour na batu bakobenga, numéro ya mwana ya papa Patrick, Patricien, numéro na ye ezali plus 243 90 10 900 otie 22 nasuka. Numéro ya mwana ya papa Patrick, donc mwana na ye biologique, donc mwana na ye vraiment ya mwasi, numéro na ye ezali plus 243 90 10 90 022. Yango wana ezali numéro ya mwana ya papa Patrick. Donc aza kombo na ye ezali Patricien. Soki obengi okozwa Patricien, okozwa ba information nyonso kaka ndenge na uti koyebisa bino. Soki pe oza na posa osunga pona makambo oyo eleka bien, en tout cas bobenga na numéro ya Patricien, bobengi ye bokosunga pour que makambo oyo eleka na kimia nyonso. Lela na ba oyo bazolela, to sepela na ba oyo bazosepela, en tout cas to lela na ba oyo bazolela. Papa Patrick azalaki papa moko malamu o toyebaki ete, toye koyeba papa Patrick na nzela ya réseaux sociaux, nde tokomi kosolola na papa Patrick, nde tokomi kolandela santé na ye, ti papa Patrick atiki biso eza pasi na motema. Passe na motema kotala muto bozalaki tongo bolamuki bobengi eboye ba santé pokwa bobengi eboye ba santé. Papa Patrick aza homme de foi akufi na kondima na ye nyonso. Papa Patrick azalaki soki santé komi bien tazo poster ata so azana makasi tazo poster ba yanga bolamuka nazo se sentir faible ba yanga bolamuka na komi faible azalaki vraiment kobenga. Okomona 2 heures, 3 heures, ozoza ba message ya papa Patrick, bola muka bobondela ponanga, bola muka to sambela, bola muka to sambela. Et puis ceux qui na tieli bino lisusu audio ya Patricien, ya mwana na ye, ya mwasi Patricien, tangu nazo solola na ye, bokoyoka ke papa Patrick azalaki vraiment musala nzambe. Papa Patrick azo kufa na maloba nzambe kati na ye. Soki na teli bino audio ya Patricien bokoyoka explication na ye. Papa Patrick azo kufa na losambo. Papa Patrick avant kufa alamusi mutabande ko kengela e garde maladie na ye, alamusi e to bondela nazo senti esprit moko bien te, to bondela molimo na ngezo kende to bondela. En tout cas papa Patrick akufi kati na bonzambe. Quelque soit batu bakoya koloba mabe o asala kibo mais papa Patrick akufi kati na bonzambe. En tout cas nzambe nde asepeli kozwa papa Patrick pour que akende kopema. Alors merci ming na balandinon sur Irsil Botelo TV. Merci na bande konyoso bozolanda kabiso. En tout cas restez toujours branchés tozala kaka wana matanga ya papa Patrick ekoleka awa tokolakisa yango ndenge nyonso ekoleka ndenge bakokunda papa Patrick. Alors tokolakisa yango awa chez Irsil Botelo TV. Merci mingi wana tukutani à la prochaine occasion. Soki nzambe azongite to s'abonner. Bye.